belles dames, j'espère que vous allez bien, vous bien par la grâce de Dieu. Lelo toye na cuisine, na lelo toye kosala oyo ezali un mix ya ba viande, tosala mabumu, tosala ba foie et tozosala oyo ezali ngombe. OK, to mélanger trois recettes wana ensemble. Et donc liboso oyo na kosala na osokola d'abord oyo ezali mabumu nanga, mabumu ona sepela nango parce que ezalaki salité te, même normaux comme ça. Bozomona eza mabumu salité eza mabumu déjà bien nettoyé, mais il faut seulement nettoyer aussi parce que on sait jamais. Là, on a nettoyé ma boumnanga très bien. Comme vous avez vu, on a boit quelqu'un vinaigre. Bon, mon est commis vraiment clean. Et là, on a quoi kocha, na kocha où ezali matungulu. Tant on a musuna ngami kosa matungulu la rouge. Nati matungulu et nati fait d'oreiller. Ndo bon wana. Après nati où ezali mélange ya tangawizi na ai ene kozwa oyo ezali mai nanga ya moto na tie donc mpona matasiko nzungu nanga po bebiki mabumu e umelaka mpona elemba donc eloko na kosala ke na kotia na mabumu ekolemba teke ko mapotopoto mais mabumu kozala déjà ke mwa elembi ok bomonaka okenda bino wana matisi nzungu na biso na moto apres na ozongisa te parce que natokisaka mabumu nanga bongo te na kotia oyo ezali mungwa na tie mungwa mpona mabumu ezala déjà ekota déjà mwa goût ça la kaka bien donc voilà après kotia mungwa na finiki après wana na esiko na ba foie oza ba foie na nga na nettoyer yango pe bien na tiango na nzungu différent na tie kaka matungulu aussi comme bomoni donc tokisa yango ka teke na mai na tie matungulu et na kotia pe oyo ezali mai ya moto après na koya kotia pe oyo ezali ai na tangawizi so na oyo ya fraîche okoki kosala ya fraîche mais nga nasalelaki déjà oyo na sumba déjà ba mixer donc après wana na koya kotia pe oyo ezali mungwa ok parce que tokisa biloko na biso kaka na mai te po boyebi kana mo wasolo so tokisi yango kaka bongo na mai ya pamba esimbaka te na bwaki na mpe likasa solo e naye kotia comme nalobi ke tangawizi na ai mélanger donc voilà et après wana nakofinika nzungu na nga nakotika sikoyo biloko na ngai etoka ekoma mpenza presque kolemba après tokomélanger ok wana quelques minutes naye kotala mabumu na nga bomona paki mabumu na nga so tokebimisi salite te mabumu so omona ebimisaka fulufulu ebimisi salite ebele na nzungu bomona vraiment ke oyo eza vraiment mabumu moko ya bien mai nango eza vraiment propre bomona vraiment ke même solo nango ezalaki na solo ya kitoko ezalaki na solo ya mabe te après wana nakoya kofinika nzungu na nga e nakoya kokota siko na baepice oyo tokosalela baviande na biso naza na matungulu na nga eza matungulu ya pembe lokola nasali deja matungulu ya rouge na nango na bi pourquoi pas na sauce na matungulu la pembe donc on mélange matungulu na comme moni et naza pe na oyo ezali aubergine et na pe na poivron vert na poivron rouge nyonso na kokata ngo comme moni na ko mixa ngo vraiment bien de moni kata biloko na kitoko kata miki miki nganga mingo kata miki miki to na kati ko minga comme ça et naza ki déjà na ndembi nanga uzaki ndembi ya congelé na kotia ndembi nanga déjà na sukula na tia na congélateur comme mona bimisi yango na sangisi yango na ba légumes na ngai biloko nango comme moni yango oyo awa siko na moni ke mabumu nanga e mo kilisi alelaki e mabumu nanga na kene ko kipe kilisi na solo mabumu esotema e bebisaki réchaud pardon na pangusa ka na bikina sisa ko lamba po na onika réchaud po réchaud pe na modèle panza e bebaki botaka mabumu botande réchaud nanga tika na ba mwindo wana zaki grave e na ekotala e moko boza ko mabumu zaki ba foie wana mabumu kutu ya bato zaki ba foie na bina checker mabumu siko mabumu comme pas presque comme kosala kwa kolemba nazwi viande nanga na sokola ki pe viande nanga sikona ko tchango na ma bumbo bi ke viande awumela na été viande awumela na été tazane loko rapide donc na yo tcheto moni ki ma bumbo na comme déjà presque na kolemba na otika siko viande pe et se mélanger na ma bumu et lemba pe avant que to bakisa sauce na biso mabakisi siko mai nanga mwandambo po sala pe ke mabumu nanga pe etoka ekota pe mwa goût donc et se mélanger na goût ya o ezalaki ya mabumu donc viande et mélanger na goût ya mabumu donc voilà pona ofinika nzungu nanga et na kolakisa bino o ezali ba foie wana mama nanga ba foie obotande nzungu nde même kominga et sopani mai nyonso donc mai baby selinga réchaud le temps que otala mwana mais c'est pas grave to continuer toujours kolamba na pangusa o koka kolongwa elongwe na kotala nzungu nanga mabumu na moni ke siko ça va siko vraiment na roko bakisa siko ça va na zwi siko oza ba foie nanga déjà lokola moni ke viande nanga pe comme kosala déjà moi kolemba tant ozo lembisa ngo mabel et comme potopoto te parce que musuni bonga te ke za pe potopoto non de mon côté la kande musuni non de nzungu na ezokinde ok wana yeko bakisa siko ba foie nanga na komi siko na komi na ba foie na komi na mabumu pe na komi na ngombe na nzungu moko do ba balani ba komi 1 + 1 = 1 d'accord et wana na yeko tala pour quelques minutes
neti na kotala nkwa nzungu na namoni ke nzungu na nga sikoyo c'est bon, namoni ke goût c'est bon, namoni ke solo c'est bon. Donc nabi o sikoyo tokomi sikoyo air ya koluka ke tosala sauce, namoni ke misuni na nga vraiment rien à dire, d'accord. Na kozwa sikoyo nzungu nakofinika nzungu na nga e nakoya kozwa sikoyo nzungu mosusu ezaki place nakosala sauce. Nzungu na nga ya monene te maki misuni na nga eza ebele namonaki yango ezalaki trop étouffé, nazwi nzungu na nga ya mwa monene e natie sikoyo mafuta oyo nakosalela sauce ya balégume nyonso oyo tokataki nga na bino wana, ok. Nazwi balégume na nga wana nyonso nabwaki na nzungu na nga oyo naosalela sauce comme bomoni. Donc naza na ndembi, naza na poivron rouge vert, naza na matungulu na nga pembe e naza na aubergine e naye kotia pe oyo ezali ai na nga ya fraîche quoi. Donc narape de mbuma na nga ya ai ya fraîche parce que boye baje totiaki ba ai na tangawisi na autre bande kotokisa. Donc on peut kotia ebele te parce que so otia ebele okomona ke ekoleka, ok. Donc talaka nzungu na yo yo moko tia e naye kobakisa pe oyo ezali tangawisi sikoyo ya fraîche po ebimisa goût ai ya fraîche, tangawisi ya fraîche e ebimisa goût na misuni makasi. Donc voilà, on a ko mélanger biloko na nga très bien. Tosaka mélange en mélange, tozo kalinga ngo elemba e bela. Ok ma belle, namoni siko ba légume na nga vraiment elembi eloko na koya kotia sikoyo na tie oyo eza tomate na nga ya boîte. Donc voilà, na tie tomate na nga e na beti encore bozomona na kosala vraiment ke tomate na nga il faut ekalingama, biloko na nga il faut ebela, il faut vraiment tomate na nga ebela très bien pour na sauce na nga ezala kitoko parce que misuni na nga presque déjà ya kobela. Donc na pour ça que non tomate ezala nga ngai te. Après on na koya kobakisa oyo ezali bouillon na nga na tie kocha bouillon nyonso lingi na tie na nga cube manger. Donc voilà, na tie cube manger quelques 2-3 mbuma comme ça ya cube parce que na tie na toxaki biloko na nga pe na mungwa. Donc na tie e bomo na vraiment ke ba légume na nga na tomate na nga eza kotoko vraiment kitoko, donc rien à dire. Et na koya kobakisa oyo eza bouillon na nga oyo eza bouillon e top e pesa ngo kaka goût lisusu. Donc bino mo boyebi kaka gunde makambo. Donc na tie bouillon na nga e top et na mélanger encore na nzungu na nga po na pour ça que biloko na nga esangana avant que na ya kotia musuni na biso na kati ya nzungu. Donc bien mélanger yango déjà important. Na kotika encore nzungu na nga et toka. Après quelques minutes, donc bon vraiment que sauce nanga etoki mafuta mati na kwa kozwa siko musuni nanga na kochango na sauce comme moni na mélanger yango très bien. Hein, moi moto mokie po épices nanga goût na tomate ekota vraiment na viande. Après na kwa kobakisa mai po il faut vraiment viande na biso esangana et ça la sauce. Donc voilà, na bakisi mo mai nanga pona aider nga ke nzungu nanga etoka encore ndambu biloko nanga et se mélanger très bien. Et nakoya kobakisa oyo ezali ba bouillon na sauce na biso. Pona sauce na biso ezala kaka ya kolala boye te, tokotia oyo ezali céleri na tie mbuma nanga pilipili ya vert et nakomeka mungwa natala soki mungwa nanga ke c'est bon. So namoni c'est bon te nakoya kotia oyo ezali bouillon ndambu na osala bouillon nanga o bomoni na bakisi bouillon nanga MP. So ningo bakisa na mungwa e na problème te okosela na mungwa menga na yaki ko bakisa oyo ezali bouillon wana comme bozomona. Quelques minutes atika biloko nanga se mélanger très bien na biloko nyonso oyo totiaki na nzungu na biso. Donc bomona pande nzungu ekotoko
donc rien à dire, il faut qu'un chunga ndako eboma ndako ezalaki kaso moto afungoli porte yo kachunga. Donc bozomona vraiment que sauce na biso ezalaki très bien, nange sauce nange ezala mai parce que eza sauce mélange ya baviande mosala yango te sauce bloquée esala kitoko te. Donc voilà, sauce nanga vraiment kitoko na sepeli eloko na kosala sikoyo na dimine moto mokie mpona nzungu nanga etoka ekomotoka lentement doucement. Donc zala sike baviande na yo elembi mais ezala potopoto te mais elemba kitoko. Donc mpo nanga comme ça namoni que c'est bon. Donc natika na mwa sauce mpona bana semoule boyebika biso bana semoule. Donc voilà, après wana naza na awa nazala koliaka musuni yango moko te na épinard na bina sala mo épinard nanga mai ezongisa nga vitamine et tout na épinard na somba yango na aslan na tiango déjà mai ya moto na tiango na nzungu mpo kolia musuni ka te sans légumes. Donc naza awa naza na ndembi na nga na matungulu nde bomoni na kati na tie wana na tie ndembi na matungulu oyo mpona kosala mpenza épinard ya mai motu mpasi kutu te. Donc motu mpasi mosika na ngai. Donc natie na nzungu e natie oyo ezali bouillon nyonso olingi kotia eza na problème te. Donc voilà, natie yango bouillon na ngai e vraiment simple ka nde bomona video ezolakisa biso vraiment simple. Nakoka kobwakela yango mafuta na ngai ya mbila, nasalaki na mafuta huile te, natiaki na mafuta mbila, natie mo mafuta na ngai mbila, nazomwa mbuma na ngai mpa pilipili soki nakotia na tie. Donc moi légume moko ya vert ecompagné kaka musuni bien vitaminé. Donc comme bozomona natie poivron na ngai comme bozomona ya vert na ya rouge. Donc voilà, vraiment simple na otia tomate te likolo nango nabwakeli yango solo mpona vitamine. Solo epesaka pardon botongo okata solo na monoko okasa ko okata musuni eza solo. Donc natiki nzungu nanga comme ça faut kaka ezotoka. Donc nabi pa ya mai vraiment mai na mwa mbuma pilipili ya vert nabwakaki mai mutu mpasi kutu te balebeli ta mai na yokolanga mposa kotelema te. Donc eloko moko ya vite fait. Donc épinard ezalaka vraiment rapide eumelaka nango te. Donc bozomona vraiment ezotoka vraiment kitoko mpe ezotikala toujours vert mpo tofiniki yango te. Donc oyo boyebi ke ngai na olia oyo yanga na semoule soki ongo olia yango mpe na makemba eza na problème te. Donc emsa olia oyo aye na makemba nabi pourquoi pas ke nasala deja makemba mpo tosilana deja mpo biso tozala biso bata semoule biso boye fo semoule pardon. Donc wana nasala makemba mpona ems déjà mpo toki kosala kobwaka mpo biso mpe semoule bientôt tozolamba semoule. Donc voilà, wana okata makemba e nazongeli encore nzungu namoni ke nzungu na nga c'est bon épinard na nga ebeli épinard na nga eloko mosusu ozela eza te bomona ke biloko na tiaki na kati elembi épinard na nga mpe elembi vraiment simple mais goût c'est bon vraiment simple mpe boye vitamine ma belle. Wana naye kotia deja mai ya semoule na me balola semoule na ngai parce que nga vraiment nazala nazala nga abonné ya semoule. Natie mai na nga semoule vombo bozomona nazobalola mai na nga semoule wana nasala semoule na nga na bana. Donc mokili nomona ndinga kolia semoule moko mosusu omona alingi na ye te. Donc mingi ezala mingi nga na kiaka nde toliaka semoule. Donc voilà, wana nasala na nga semoule na biso mpo tolia tovanda tokumisa nzambe na pema na bomoi ya pesi tala région nde ekomaki nga nzambe alola. Kolia eza na problème te me kopangusa nde eza na problème. Mpona nazobalola semoule na nga alinga semoule makasi te semoule na mwa pete esalaka bien. Donc ona elekaka na gorge du Donc semoule na biso ekobima comme ça. Voilà les belles dames oyo eza musuni na biso oyo tosalaki na bino vraiment simple mais rien à dire. Yo moko meka na ndaku okozala dessus te maki vraiment yami vraiment bon comme na ba vraiment bozaki vraiment bon goût vraiment ekotaki. Légume na biso pe yango ko bomona ezaki toujours vert tosali yango na mafuta ya mbila système ya vitamine. Merci beaucoup nande ozaki wana ebele na video oyo. J'espère que video oyo esepeli kobosa te kozala abonné, ko partager, ko aimer vidéo, ko sala via makasi. Bye.